Boy malamu na Congo Live Télévision, chaîne YouTube namno oyo bopona et puis sarabino penza matali politique to pe actualité ya mboka na biso Congo lelo to kokuta na penza na mwana mboka Médard Kankolongo azali bongo acteur politique président ya parti politique Congo en avant na ye to kolobela penza sur actualité ya mboka na biso Kinshasa Congo mbote. Mbote maman Joanne Congo Live, je suis migolo gaz moyen te donc il paraît ce que moi na maman moi na mongala ce ndengene je ne sais pas mais toko tala kaka boni basango boni Congo en avant ça va Dieu nous garde toko bika ndenge nzamba kusunga biso mesaira. Oui, mon amboka, soki mingi to yambi to zonga kana marche, ba dossier na biso FPI, to komi boni po baki kalate to sala deuxième marche, to éviter. Te memi biango bakomi ko kangama omoni bato bazwa mbongo na loba banda 2008 tango nga na ye na commune kombo ya parti to bandi jusque là basi bazwi kaka 14 immeubles mais yakoko nyangi bazwa kite na biturite pona nini na ya kinkei ça Félix Blake est intouchable mais ce qui est vrai c'est ça même combat autour dans la politique et ça qu'on bunda pour une cause juste donc non pas cause ya battu. Oui, mon amboka to kene pena actualité ya monene mokola lobby penza depuis mboka na biso Congo ezala to moni président na biso Félix Antoine Tshisekedi asaki pena rendre ya ville ya Kinshasa pona kotala ba travaux oyo ya saute des moutons oyo umeli penza kasi kotisi bongo embouteillage na ba coin penza ya ville ya Kinshasa mo eto tambola malamu ezate mituka bloqué donc yango penda ye moka kitaki elongo na OVDP bureau na bakotala lolenge nini ba travaux au salima na ngambo no Médard Kankolongo descente chef de l'état ou yambaki en lolenge. Bon écoutez la volonté politique y hein volonté à makambo ezali mais moi koko so ezali na niveau que président de la République azalaka na cabinet awa tamboli po ezana Kinshasa. Donc soit qu'il a lancé travail par exemple projet moko na moine du tokende le soit dans tala yemoko kasi so marché ta okitaka c'est vrai aux assir so suko ya lancé 50 projets mbala moko do ya kobandaka kazo tambola yemoko non je crois que bato baza pembe na ba kosunga yete na regretter mingi na kanisa kike Vital Kamerhe a changer quand même tout royo a salé la Congo musala mais on a moni mami sokomiko tanganga mutema tension komiko mata comment voulez-vous que ba misala wana na un état de droit il faut ce qu'on appelle une passation ya marché il faut salement mais oyoki yo moko natangi même na ba nini mususu na kotanga libre fig ba lobby a 57 millions de dollars sans passer par l'appel d'offres à commission Ngombala moko de gré à gré en réalité donc eko kamusangai donc yango toyeko ça la peuple te toyonde ko remplir ba poche na biso et si le président Tshisekedi a cause na batu bongo pembeni na ye et que ye moko akotala yango na ko kama ko lokola kabile comme je n'ai pas 15 collaborateurs, mais donc moi je peux collaborer et puis maman, tant que vous avez oh, ingénieur à OVD, lobby, en tout cas, ma yezana ma belle. Avant de bocha batol, hein? Bon ça va que non ma yezana c'est botolé d'abord. Soit par exemple dengue bazoun avenue ya sozina 24. Au combien avancer, ou l'équipe commune, nous tous de Notre-Dame. Okomona ke batu muri déjà mabulu na makadam bakole soko bamba mabulu wana c'est quoi ça ville na Kinshasa ba coin mingi za ba terrain ba benga marécagé mais est-ce qu'avant botia batol ne fils que ya musala ba itide basala ka ba itide nana tinde ke bino ndoko dépenser mongo no bolongola ka ko fa bazo saka ba chinois. Non, le problème c'est que chinois mais le problème c'est que est-ce que il y avait des entreprises ou il y avait une passation au marché boktroyango na ba Chine na ba congolais bien sûr mais est-ce que vous savez que ba étude approfondie non nous ne voulons pas la politique spectacle biso tokobo et modernité les loté
Soba tie ba saute mouton comme ça saute français ni saute des moutons. Saute des moutons. Ah. Donc président lobi penza asala ki on atina était population na etambola malembe kasa comme mona ki population donc ba embouteillage monstre ezali ko baksa masala. Tango biso tozo ye président ye ce que peut na par exemple au comment tu conseiller principal en matière d'infrastructure à mon dossier te makamunyo directeur dagamina bomba kayemoko. Parce que monsieur il faut pas décentraliser ngo ba pesi chaque conseiller domaine na ye mais bazo kuna so ba fanya na tongoti ba milimo pire na bango tout ça ba mi ba ki. Donc c'est pour dire que en tout cas ceux qui président c'est là qui ont une bonne volonté bien sûr mais suivi a comme ko landela ye moko abongisani entourage na ye ba ye ko l'art en tout cas ça les a vital caméra. Mais maman bino pe pas sango boka musaka ngai mais yé muto akobomba te comment yoko sala balobi ke ozotonga osala de gré à gré 57 millions ah bango na mbongo bango na mbongo donc en fait to coopérer na yo omoni lelo bakangisi jeune moko boye Merlin Vumvu. Oui, oyaza proche ya Mike Mukebai. Bakangi pona nini? Donc et comme peine à pouvoir ya Félix, hein? Babi oye musane kofinga chef de l'état. Écoutez, président de la Bachaka Félix na makambo na bango wana te. Ye moko alobi muntu akokanga mate pona ba opinion. Na ko biso muntu akangisi za bato Vital Kamerhe. Pona nini azolobela molendo pona makambo yo molendo sa kombina mapango yo. Mais papa, tout ça un état de droit non? Ba voisin de balobi tu me dis que 3 parcelles. Ba persina montant 1,50 000 $. Suko muntu ya yeli kambozani na kati. Bokende ni koloba na ba voisin ki ndeni bumisa kangisa chana boloko. Et puis bakameka la batonyos. Non. Liberté d'expression. Non, na koloba ke président de la République ata l'entourage. Ba yache po ba cheye maboko ba yokoloka lar. Ba ye koluka lar. Oui, mon mboka Medaka Kolongo, tout ce qui a un dossier étalé chef de l'État penza dans ba discours naé, tout le monde peut ministère et PSP, baloba qui était année 2019 peu ko landisa mabane école primaire et ko za bongo gratuit, scolarité na habité. Ming ba ko loba soki ba sango gratuit mais un peu ko kanga makambo mosusu na habité mon mboka Medaka. Je crois que zali discours naé à campagne. Ceux qui a sali na risque tokuchaye maboko parce que c'est le peuple d'abord au balobaki ceux qui a soulagé ba parents ou l'état fotaka bango 60 000 qui na ba ndeko musu ya INSS ba bisinga bina ndeka na finka kuna ba bisinga ke non moi salaire na bango ba bakiseli bango monto banduko zo 70 azwa ki 100 000 moi 30 000 et mati voici qu'on attend tous les teba to tonga bandako bazongela ba musicien parce que ba muso osubazo akomiko fanda bakomiko bola mbongo ya 100 koto ya 50 boy ya 20 na ya 10 ya 5 na sim pakotala ilongi na taleka jaune ndengo tu ba kabelo la liboyi kota ba sanso cheka bo pup abimisi ya pesi bakobi bongo non et pour pourquoi ba ntombonga soko soko na pouvoir tango bolongo sikoyo po bozala ka we na baba yimba kabini na banzemo tango bolongo bokemba to passe logo la biso nous attendons ba ndenge wana gratuité enseignement à soulager bato moi passe wana fonctionnaire ata moi 30 ata za muke bandi moi ndambo wana 30 000 wana lobby a matiseli bango c'est ce que le peuple attend de lui et nous ko sala ba nouveau riche ndena zo mikolo bino na mbongo tokolandela kabino. Oui, mon mboka Medaka Kolongo to ke kuna na ngambo ya CPI pensa likambo ezali ko sala bongo population moi pasi kasi na moni gouvernement na biso to pe bakonzi bazali ko yoka likambo te oyo mwana mboka Bosco Tangana mikoleka ki bakatela kazaki coupable kuna na CPI kasi ya lobi ba crime nyoso abandai ko sala mota bandai ko tinda ye président de la République namso sortant Joseph Kabila Kabange alobi bango na bato na ye atangaki ba Bosha ba Alexis Tambwe moi cabinet na ye mo bato bazaki na ye na gouvernement uti ko bimba yo pendo ko kolobani.
te oyebi ngai mpe nayokaki yango me ntango na vérifier namoni tikili koyoka yango te place alobelaki yango c'est juste ni moko we na réseaux sociaux je ne suis munga na komantaka ba na kozela na yoka nga moko mais en réalité oyebi ki Bosco Tanganda azalaka général ya un Rwandais makomba général en fait eza koka akomba général pas na biso eza koka moté yango bokonzo ya bongo otana fidélité tango fidèle ye ba monsieur James Kabarebe chef d'état-major un Rwanda comme chef d'état-major awa ozomona nde bato lobaka wa fidèle ko libérer biso ba pesa kanga kanda ba libérer nde bango tala matame kota na ba bot lelo bakoma bato ya misolo même libéraka bango moko bamili libabe tozo na Congo c'est bandé na 1997 koya ya musée heureusement que yo moko yoko lobaka c'est un conglomérat des aventuriers ozomona natala ka bande onanga ebele ba we na est et mourna kamwa vraiment batwana bako kufa na régime otukolika ata kokosola donc je pense que dernièrement na monaki Félix akende ko réconforter bango ça ne suffit pas netena minembo na quand même keno kimie ka bakendaki yo pense di ka bakende kuna memeli bango baloso babi na discours ne ko kamwa sikali ko tanga ta komba président de la république biloko ngo na ko kamwa pe na zomona e komi pene de challenge ezala nini Olive ala mugi mikolo yo na badon na moni pe ya dirkab na yo ala mugi alobi wo en tout cas ye mikolo yo pe banda pe badon akomi pe ko bongisa bato minoko donc ye pe akomi ko salisa bato mboka basala ka mboka na badon te oyibi biloko wana nde na biso émission to sala boye nani ministre ya actuel ya intérieur ayi Basile Zoloba na yeba kiteke Kabila za boye bato bandaki kokosa ngai Kabila za muntu malamu Kabila asekisi ngai aseka ngalilala na lie na meli na mokonzi amboki photo mona ndenga sekaka alors soki to oyeginza lesio ayotali ya sekisio nga Kabila ozongi na ndako lali te mboka basala kango na ba donte bato na ba structure ba l'état ko ke la misala ya ke yo moko soki obeli omikendele na hôpital c'est pour monaka ba mboka mususu même makambo ba malade bazo ba prise en charge médicale comment déjà na ba mboka mususu donc makambo l'hôpital basi ba longola yango ozomona donc biso toko kanisa kenyo basa la sécurité président ya yesika je crois que ça na moi 6 mois mais à comprendre que le système et au Bosco Tanganda koloba balandela yango nous ne voulons pas que impunité etikala mais attention makambo ya est bien sûr bakotanga Kabila na bato mususu mais à complicité internationale vie aux hommes bazana interne même ba mususu bazana opposition lelo baza ben clé na biloko wan c'est une opération turquoise et bandaka avec la France et c'est toute une chaîne pour nos minéraux et là je peux te dire qu'il y a à boire à manger pour devons nous battre pour être tous en un état réellement souverain. Oui mon amboka medaka kolongo lelo penza plateforme na biso e komi regroupement politique la muka lokola avenir eza susute moko penza tomoni ozaki coordonnateur Moïse Katumbi kalata zoti ke bonga na e awa kala mingi te awa ya 3 mois na e fallait muta remplacer bongo Freddy Matungulu kasi Freddy Matungulu kuna ndimine proposition chef de l'état na bad na ebité la muka ezaki kaka entouré na ba opportuniste mais ce il faut pesanga merci non. Je ne crois plus aux politiques congolais. La plupart baza autour ya bakalikil. Mais na monique bolé kotina gom. Docteur Nabso se ya longola la muka ke na nini. Ne bateka sa docteur ya quelque chose sakaka yo bolé. OK, Mouissania Moussi kasi ya le chef de l'état a pris confiance côté kuna aussi sa guerre. Na ebola mais na monique bolé kotina gom. Docteur Mbosanya Moussi. Tale bore ko tusuna gombo mona kete docteur Mbosanya mu ba potise ba tumoko ba donc soko ngazwa a changer alors que terme na ebiso mukolo mususu ndenge matata pezalaka matata zo mbongo nyonso ya bokangolo zo kana français mibale taux d'inflation cadre macroéconomique nyonso troika ici là
ekufa et c'est là est-ce que les est-ce comment ekufa ndio zomona pe ba o bakatese matungulu d'abord ye moko mpia ke seleka matungulu la première fois te matungulu akende de jepachibal au moins pour presse bosa musana bina malamote tu as vu en France ministre écologie démissionnaire à cause de la presse balandeli au moins ngono donc matungulu ndenga zawana mutu solo bilanga o esi silipo na ye akatisi akubanda ko katake kala mingi telemuka bango basaka bongo bakana soni suspendre basaka bongo ndenga bando komisa Félix bango na mbongo ndaka bando komisa Félix okonji mate. Donc c'est bato ba comprendre que c'est la politique ya positionnement même ba yebatikani ba ko sala ba calculer na bango mokolo ba ko mona pe que tourne na bango ekei ba ko sans pour ne pas expliquer parti au biso to créer c'est un parti autour ya ba idée pas autour ya ba individu kotala intérêt ya Congo pas intérêt ya bato bino bo landaka ba ko sala sur desi tu vas la passer à la bongo ou l'engango peut à la bongo donc c'est la même base pour comprendre que peuple na biso okokende na yo ozubaye zonga zolar na yo beta français loga français makastara nde cours tango balingi basumba pe bandok babotika français c'est erreur matérielle banduko zomba bongo na bango banduko zomba bongo na bango donc c'est comme ça le Congo pour pas na biso sumu tozo français tozo banga ya viwa ibi français alobaka français mais ce que français ngo selenine. Parce que français faut que matama belé et bongola biloko bato ba se retrouver mais français salinine. Voilà. Donc la mouka je peux vous dire que bagende le Bumbashi j'ai appris que Jean-Pierre Montokozwa mais Jean-Pierre Gendaki na tourna Équateur atamuloma atriko le la mouka terre. Alors bagende ko tanakuna c'est un jeu ya ba hypocrite. On doit ça l'hypocrisie naie mais na ba kaliki naie le bosso. Oui, mon amboka medaka kolongo to comme poussa moke nabi ba député na biso za ba député provinciaux pays national ba on penza bazana na vacances parlementaires au bazwaka kasi na vacances parlementaires au bazonga ti septembre to zai ko mona ta descente moko te ba député to votaki na ba commune na biso na ba quartier na biso to za mo ba pokoso ata ba député auto moni ya mo moke ba kisina ba fief na bango kasi ba miso to votaki ba ko tala ta maeza ndenge nini courant to penzela eloko te na ebite mona mboka fale yo bimaka pola ndela biso te mezo mona te ke ba musipe ba yesika nitamoni musoye mukula na veste maboko nyonso côté na maboko ya veste natana wo diplôme bon faut comprendre babé télé solo ya shawarma hamburger tout ça à récupérer nano ayoka kapé poto na musika c'est 5 ans comprenez son émotion c'est 5 ans ya liboso yo akende pe nano abima mwa mukele kama mupepe agozo donc ozo mon et puis ba musicien na biso oui ba zembu meme kolo ma femme c'est ton ex yoka tandis que na ba mboko lokola ba Sénégal yo sundo ko tonga ba université mais yoka ya biso na legio na car na palais bendelanga boro bino so ko fio ba sangselo mbongo yo ko bozaka na mbota bo poni ba sangsela bino ba mbongo donc keba yo pe ko zelek sa mutu te makambonga sie bebe na ko ebiseza pasi. Donc, les députés na biso batambola na bango, basala tout ça bon, c'est ça le Congo. Mais peuple a la bango pour sanctionner bango 5 ans et ça musigate. Oui, mon amboka affaire bati lu bona Alexis Tambwe FCC motozopela kasi bamsu baikolo bake ezala ka G ya FCC bakabona na bonka po batala Tambwe mamba abima soki a échoué msu bati azui na sima basangani na ebité ko kabwana openda o bakabwani wana eza penda solo pona medaka. Il y a des volets na ko répondre mon premier volet bati ndenga longwe wana soki eza affaiblir FCC axe ya bato mabe wana na kosepela ya mibale bati ye mokali modèle te kasi babi aza ba sanction te ke Tambwe mwa zela kona ebisa yo makambo za sanction te bino bosunga kape bayeba ko na bayebaka très bien batonga kamboka na ba modèle ya société omoni lo Mandela bato ba respecta kaya pona komba ya mena parce que batiseke lo ba Gandhi bato tekela ba histoire ya Congo na komba bango basala bati azana bati akoma azam tozalaka na Kabila te tout le temps avec Kabila bakoma d'abord mukanda liboso toza d'accord te bakoma balingi basala G8 bati asa senya mukanda Kabila benge biseki okende kuna
moi le kotro moko za tikala ayeko tikala mais alinga kende na baninga. Et puis vous dites patrie Bati n'a pas quitté Kabila pour l'intérêt du peuple. Moi j'avais voulu Bati Longwa Kabila pour la révision constitutionnelle. Mais à Longo pour y à sa présence Sénat yende. Alors tu me poses des questions na mon temps pour na y mais c'est clair. Et puis il avait déjà fait une déclaration. Kabila Kosakabango, non, je te mettrai président à Sénat. Alibina caméra. Non à l'FCC, c'est la discipline. Si Kabila tous, amen. Nana tinda que le bandengwan. À ton âge là. Nana tinda qui est. Maintenant ce qui arrive. Il n'y a pas moyen. Nous pensons que makambo ya FCC na kotakate. Yali sanga moko bomambo ka toi makambo na bango pa mona bango na bango mintambo mwambe ye wana zana makambo il paraît si ba bombe ba avion kuna ekozonga suboye bokango donc na ba sanction Kabila pesi so muto de sia polana ba mama bazana ba sénateur na ye belo ya zwaki na kingakati na butu bako voter ya kaka. Oui, Mwana Mboka lelo premier ministre sortant a tout ça ça bongo point de presse kuna na primatie azo confirmer bongo teni ya baje francophonie na Kinshasa na 2021 pona ko booster bongo économie ya mboka Congo. Est-ce que c'est important a booster bandako na yote Congo so zinzela augmenter so ngenda lemba o virer pour ma tête moni meuble telemiwan so zui okuposeni pembeni yao bango basu bazwa mbongo na bango yako bosse économie na ndenge nini le kamba suka ke wapi azotalela ye ekonga na ba formule mo za remise bazo na bango basu bazui mais lobby bakolandine bango bakolandela bango à quand le nouveau gouvernement que tout na ilugamba yo zali ko like ete basong saka bato ba ibi bazo na bazo lukambe soki lugamba soki ndenge nini bango la suka message na yo na ba diaspora nyoso ba ko landa bako mso ibisinga yebisa medaka kolongo alela katende ba finga ketalinga le tika mangula muluba ndeka tsamba kela atikala zaka bongo ba finga na bango kaka bango ka mafinga te ba finga kaka ne to so le bio tala pauvre le un pays pauvre ne peut produire que des citoyens pauvres naza pauvre nana mboka ba pauvre ngai papa na ngai yibate na bunda na vie na ngai ya pasi il faut le bananga qui d'abord on discute pas l'argent ndeno ndeno ko bati akomi wo ngai mutu na futela yo mbongo ezala kate na bamboka sérieux Steve Mbika ya tikala ko contribuer non c'est la honte na bamboka muso on discute les idées pas biloko c'est pourquoi les politiciens ça autour ya mbongo donc bandeko na ba fingaka ngai na zana ngabongo lingala na ngai malembe na lingala bakanja kala tena ko changer to jali mojaliti nini wo nga mwana kini te batonga ko Kongo na mwana kini te mwana bandundu te mwana Kasai te Kongo to kotonga ngona mayele o to kutinda bulingo ya bakongole matonzi nga mtu na tondi yo balobiki ma femme c'est ton ex keba yo pe ko c'est l'ex merci Mwana Mboka. Oui, Balandia Congo Live Télévision, merci Penza pour Bozaki Ebele, na Rolanda Biso, na Mwana Mboka Medaka Nkolongo, na Penza Tolobeli, actualité ya Mboka na Biso Congo. Merci na Wazaki Bongo na Sima Caméra, Guy Botambela. Merci na Bayenyo so basute na Biso na Mikili ya Poto, na Moni Monvier Roger Luma. Olobeli monene ya président Félix Antoine Bambote no Monvier, un tonton doux de caractère, Monvier David Olito, pe parti de Tour Eiffel.